plus ces vidéos. Toujours zonga, abonnez-vous. Toujours ya. De Banza London TV avec des Bruno original. De Banza London TV avec des Bruno original. Plus ces vidéos. Toujours zonga, abonnez-vous. Toujours ya. Internet et Indi. Limboté, bonjour partout dans le monde où vous allez suivre cette émission. Je suis encore là aujourd'hui, moi, votre Nadia GB, la femme selon Jésus-Christ, autrement dit, moi, Sinzambé, accompagné d'un grand artiste et comédien de notre pays, République démocratique dit Congo. Mais avant cela, je salue d'abord mon boss, de Bruno Original. Je vous salue, papa. Je salue de Bestek, caméraman très expérimenté. Je te salue. Les abonnés à Dimbanza London TV, je vous assure que aujourd'hui vous allez vraiment aimer cette émission parce que c'est un grand artiste et comédien. Partout, bon internet, la télévision, il n'est plus à présenter dans notre pays. Je vous signale que nous sommes à Kinshasa, où vraiment nali à répétition, vous allez comprendre que Alati vraiment teni nae à rep, artiste surprendre nali à répétition. Avec lui, on va entretenir 20 ou 25 minutes comme ça pour nakaka lisolo ezobeta mapo histoire moko ya sika, histoire théâtre flash ezobima ni nezobima to yebite to ekokuta vraiment parce que c'est répétition na yango to komeka un peu ko solola la fâché prier mto akomeka ko expliquer biso qu'est-ce qui se passe et loko nini azobombela biso mikolo oyo ya sika. Bonjour artiste. Ouais, bonjour maman, bonjour na bandeko balandi. Il y a émission Oyo et puis il y a site Oyo parce que c'est ma toute première fois dans les Kayango, je pense. Donc on a profité pour saluer tout le monde a eu l'occasion de la biso. Voilà, Ezambala Liboso vraiment, tout yamba on a site Nabiso. Alors émission exacte le Belagnos avec Nadia GB. Tous allons vraiment dans mon messano ya koyamba, artiste et comédien, le musicien, le pasteur, tout yamba quand tout chaque vraiment couche même des politiciens, tout chaque bango. Alors le lot nous a dit qu'il y a un peu pour solo là parce que ça fait longtemps. Aux hommes on a sauté. Qu'est-ce qui se passe facile? Non, Nazali, Dieu fait grâce, Azopé Sanga souffle de vie. Et puis groupe Ezapé au grand complet en forme non Nazali Ezaï Moitan et les kaki quand Nenge Zalaka les hauts et les bas et puis et après pour le moment même na niveau ya ba filmé donc Naza vraiment présent. Oui. Voilà, même à niveau il y a des films, Aza vraiment présent. Ça se passe comme ça en vie à mon tour. Heure moko mutasala raloko a disparaître quand on dit en français vaut mieux reculer pour mieux sauter. Voilà pourquoi toye kolukalelo artiste na biso. Ba ici biso ozobonga c'est la biso et loko moko ya kitoko mikolo. C'est quoi déjà l'histoire? Bon, film est toujours préparé, au bisomo toujours bengango vraiment eza nanu basalate, nanu ezalate. Eza Chibao. Tout chose en a filmé moto siliciango et poison. Bon, on est un peu nengi kaka tout ça là comme d'hab na ba filmé mais nakati ya Chibao eza to lingi to faire comprendre na bato source de provenance ya Chibao. Au moni biso to kendaki vraiment ko consulter Mikolo Oyo ba yebi ndenge histoire ebanda talaka ke naza muluba yango na lukaki vraiment na banana no koluka ko bimisa moi ba biloko mo boyeza ya mboka nanga donc on a monisa on a public. Et voilà, na yebi ke bato ebele bako sepela nango et puis ba comprendre surtout talaka ke ba tribu mususu ba yebite ba okaka Chibao même ba luba pe ba yebite Chibao eza nini et ba ezalaka ndenge nini soki komi et puis ebanda ndenge nini donc nyonso wana donc tozo sala ngo déjà pour que mokilier comprendre na yebi ke na site rekota en tout cas ngano tchanga me en coupé hein donc mais d'abord de te ravir la parole fâché. Alors expliquez-nous biso Chibao.
pourquoi Tchibao? Et Tchibao, ça signifie déjà quoi? Parce que Toyo Kakango na babalabala, Tchibao, Boyena Boye. Je salue déjà Emani, l'artiste Emani Macron, Yayemba Balou Baba Sekiriza Bolingona Tchibao. Alors, le lo yope nayoki, au Betel Bisso, les solo ya Tchibao. C'est quoi Tchibao et pourquoi ce titre Tchibao? Bon, nayoki nono boaki venangai na ngapena vimbisaka kanenge zalaka Emmanuel Macron wana venanga pena donc ya parler ya depuis ya ebinenge petit na yazo banda sina ndenge nazalelo donc merci na yepe lisusu pona mon avancement pena du côté ya Elmara et eza pena bien makasi Tchibao ezali eloko yo. Donc mobeko moko boye oyo soki ba bebisi yango comprendre oye la kasiko donc ça inconvénient oye la ka muto ya bebisi principe wana ba luba ya que moi si abima à commettre adultère te comprendre donc lorsque conséquence est comme lié yango pa ba luba obengango donc oyo wana ba bengango Tchibao. On comprend. Conséquence, il y a non-respect, il y a règlement kobo. Règlement kobo, voilà. Et on va bien en Tchibao. Donc, nakati ya film, on a, je pense, toko décortiquer. Bah, tu t'as attention à peine na nenge bandaka. Permets-moi, excusez-moi, hein, j'ai eu vraiment la chance de te recevoir dans mon émission. To me campé ko comprendre. Tchibao wana, ezalaka kaka na basinde, il faut pas respecter ba norme wana ou bien ezalaka tous les deux côtés na kata mariage. Bon, na kata mariage mobali vraiment azala penza na problème te. Et moi sinde mutu azalaka na problème ya ke a commettre adultère te. Potala kaka basala yango des fois okobala na muluba ozana o ekolo mususu balani na muluba mais bazui na bakoko baluba bato bayebi makambo yango basala ke loro moko boye bakamati batie yango na ifona luka kombo nango na filme boyo kango donc batieli yango na biloko nso batieli yango na biloko oliepe oyebite oyebite une fois kaka yo omeki kaka kobima na mobali donc pas Tchibao beti on comprend do ekangi yo. Donc ce qui te comprendre bien les balouba ce sont des égoïstes oyo bapé ça permis na mobali asala n'importe quoi dans les mariages moi si azala comme chose moko boye oyo faut fanda à respecter ba norme nyonso ya mariage c'est simple ça. Non ezala muluba moko ta koloba ke baboti mwana mobali avandi na ebongo si akufi azwa mwasi na importance te to na olingana nga mwasi te po na omona ye aza importante te. Non, je ne pense pas. Mwasi aza importante makasi po to bimande to zaboye ezaki bosangani ya mwasi na mobali nde baboti fâché kalombo comprendre c'est que maman ça vraiment utile makasi mais eza problème nini ezaka mobeko oyo bacha que mwasi akoki kosala yango te. Vous comprenez? Mobali balobi te que mobali asape na oyo ya ye. Ya mobali comment na weza la te? Ya mobali yango na bi omoninga na boye na ko luka na bimisa ba makambu na dévoiler makambu nyonso te. Comprendre? Je pense cordon nga tout akumbanga za wana Ernest Etumba a contredire ngate. Te, a contredire Cordon, il y a qu'à pardon. Cordon, est-ce que vous pouvez venir s'il vous plaît? Je ne pense pas qu'il y a à expliquer. Hein? Est-ce que côté infraction Mibali, à Touni, maman Touni, c'est dans la Comboni? Écoutez, écoutez s'il vous plaît, Cordon. Déjà, fâché. Non, il n'y a pas de problème. Les émissions, ils à l'aise. Fâché, à où tu peux expliquer, monsieur le Komoko, au Ingane et CP Singati. Et CP Singati, pourquoi? Parce que les Balouba ont tendance de voir la femme comme une chose, voilà les termes qui conviennent. Donc, dans le mariage, moi, il faut à respecter ma norme. Mobali, il faut à moi, si ce qu'à respecter ma norme, on appelle ça Tchibao. N'est-ce pas, fâché? D'accord. Alors, ceux qui mobali, ils ont respecté ma norme dans le mariage. On appelle ça comment? Nazonga yo bien pour répondre au bien. Mtakoma Bible azara muluba te mais batake moi sa côté na cherté. Moi samba d'abord aux égalité. Azara muluba te de 1 de 2
Konoka manote bana pasteur ba bakoma Bible te. Ngana so ba lokoma na Bible mwasi akotia na cherté. Kuna kala situ mwasi da on akokema mobele belete. Mwasi na nenga mwasi na makamuna ko na bafufu ba mbali ya te. Tokokema mobele belete. Mwasi ande mona mbali te. Toye deuxième pona kana na chibaou. On se mo rapide hein. Na sommes nos paroles mingi te. En fait, mwasi na bala mbali te. De 1. De 2 chibaou ba installango pona erreur. Ton roba crime au moins ça commettre. Ezara mobilité. Nous allons voir yoboye. Obomisi ba journaliste belé. Tena de volete. So on va obomisi ba journaliste. Pour une erreur mo bo mukem sur déontologie. Ozomona. L'herbe otia mobeko. To ba otia garder fou mo ya mabe oyo sali. Ba otia beaucoup plus basi, ba otia non mobilité parce que ba otia la beaucoup plus à promoteur. Vous comprenez? Parce que yo mobandisi. Et en mobilité, en plus, on le sait très bien que moi, si on a droit à bala mi balité, mais mobile on a droit à bala bossi mi balé. Merci beaucoup, messieurs les cordons. Je ne suis pas satisfait avec ta réponse, mais tu as quand même na film, mais tu es vraiment satisfait. Na réponse on a été Guy Basket. Au moni marambo facha comme Luka pour Boy Guy Basket. On a mon moto de dedans. Ah Guy Basket kalate kin hein. Kalate kin avec to kozala na yo Guy Basket. Voilà, fâché. En tout cas, titre wana, moi ça m'a tiqué. Titre yakofanda, au réfléchir et l'okwana. Et il y a une dengue. Est-ce que au fin de réfléchir au lobby, mariage et quotidien désordre mingi, il faut dans ça la bongo. Est-ce que au subissa et l'eau comment ya bongo ou bien connaissance ou bien famille ou bien nature kakande enseignant kabiso, d'où est venu le titre là? Parce que c'est trop fort. Ouais, merci pour la question. Il y a liboso ça que ça l'analyse par rapport à ba film oyo biso ba acteur congolais tout sala oui salama depuis mais na monnaie du côté on est à ba tribu ko bimisa biloko pena ba fin fond kuna ya kati c'est comme si to kipa angote comprendre donc tout ça plonger kaka na amour ce qui a moi c'est salinga boye moi inceste biloko moi bon surtout film neti ba histoire ya ba inceste et tondi eza bena full on a mona que to meka un peu comme ça ba biloko mususu eza we côté ya pe bandeko donc tu comprendre que ça na matière eza ka ko faire découvrir batute que bon mona chiba ou ndenge zalaka mais eza na matière na kati to ezote ya bato je pense tant ou film ko bima talaka eza un film moté o nga na salela nanu émission avant ya oluka obimisango donc et puis na minute on a signalé tout le monde que eza na site donc to tourner ngo na ba info perso ya na te que producteur mo apesi mbongo poto chango na site na donc to sala ngo biso moko mais ba ndeko ba komona ngo donc yango na ngana talika ndeke ba film oyo to sala c'est comme si côté na to toucher penate donc to kota na wana puis to sukaka wana te to kota na ba tribu ebele comment to kota na ba tribu ebele mais pona koyeba yango il faut zonga na histoire voilà yango na nyonso moni ba biloko wana nyonso esala ba problème moni lelo ceux qui na bandino na biso eza pona kotala net ngamo na ndo se poser ba question des fois au mona bana basi ba oloba nga ba parents na balinga te na bala muluba nga linga baluba te c'est comme si na mboko yo baluba pas que na mboko yo ndike même partout bandeko baza libanda mais communauté na biso c'est comme si basala moi ko rejeter baluba ndike balimba makambo makasi donc on dirait bazo ba pété e banane ngeni ya omoni ndenge nani cordon nga uti ko éclaircir awa que ezali infraction oyo ezai pa ya mwasi parce que mwasi nde moto a commettra ka yango comprendre yango na lingi te ko dévoiler parce que sono bina banda ko expliquer but ba comprendre que banda boye elenya film ici là comprendre yango na il s'appelle Fâché Kalombo, c'est un artiste et comédien de notre pays, République démocratique du Congo. Je vous avais dit, c'est un artiste et comédien très talentueux. Il est sage, hein, vous avez compris comment Azo répondre avec beaucoup de sagesse. Fâché, dis-nous déjà, c'est quoi ton vrai nom? Simon Chiasuma Kalombo.
Et d'où est venu le nom de Fâché? Pourquoi déjà Fâché? Fâché na mipesa par rapport à particularité na ngai ya cop o. Ya théâtre. Donc yangwana. Fâché, Fâché. Je comprends les noms Fâché, c'est en français quand même. Ouais. Oui, mamba kanda trop. Et puis makambona ngana zoratin ko réfléchir moi ebele avant osa likambo. Yangona lobaka bandeko to meka un peu ko doser ba vitesse to zala nango. Pardon. Yaba film sili nasala non. Ce to zoratin ko réfléchir quand même moni moi ba pourcentage ba pesa kana ba film na biso et aux a de plus ceux qui toujours réfléchir toujours attendre réfléchir avant ya ko luka ko tourner mon est le ko calculer mutu mususu pe le ko to sale mission boye aroyo kapé aweli sa ke sa elo mombo ya mboka na bango mais aussi mbaka te pour originalité place inspiration ko la pesi donc ezalaka original etikala ka original donc c'est ça ngai na calcula ba garçon ba jouera ba kanda na théâtre na beta machine wana na mona ba c'est limité côté moko boy so ngana ngaki na sala pona nini te na sala loko moko boy o na kobima ndenge moko te na bato nyonso ba sala ba kosilika tant na yo calculango en tout cas na zwaki na vraiment réponse te mais et après sur place na tournage et ko sala ke na tomboki na pasoli lamba na lataki nzoto voilà bana bongo on a pasoli lamba na lataki donc il y avait des objets na les artistes il y a Mike la Duchesse donc non je na une fille mais na laisse au garçon moko boye trop agressif et envers rien na attendre te le mois bon ce qu'on na rôle wana ndé na liba ko ça c'est pas comme ça j'espère hein. Non. Mais na siligara. Na siligara ko na rapidité na makasi. Donc nde salaki ke kombo wana ya Fâché evanda ngamona comprendre que particularité nanga eza kanda mais mutu apesanga kombo te ngamoka na mipesa kombo o na yoka na yoka ka kombo momo na nenga quartier na zongo na latiango. Ok, voilà, Yeboka Yoka Kombo na quartier, mais ils ont nature n'a été, hein, ils ont été ceux qui ont fâché, des au PC bonjour, il a fâché. Non, il n'est pas comme ça. Alors, fâché, tu as un groupe Mounéné, hein? Tu vraiment un groupe Mounéné. D'abord, c'est quoi les noms? Il y a groupe Nayo. Congo Art. Congo Art. Ça, les caras la chaîne, Néné. Bisso TV, PS TV, tous les Kawana. Voilà, fâché, tu n'avais pas eu Yomoko, à part Mike la Duchesse, Toyeba Bissonios, Outakuna, aux groupe sous Outate, j'espère. Non, na tambola ba groupe, hein, na bandagi na wanate, mais un groupe na groupe Oyebana, Mike la Duchesse. Talara Koyebana na nenge aye moko mutu quoi. Voilà, président Moya Kilo et Mike la Duchesse. Voilà, là j'ai salué mon ami Lionel qui bat le Lionel, bah gros bisous na yope. Déjà, la question c'est si tu n'avais pas eu peur, Yomoko Eronako Sangisa Batu Beleboy. Parce que basé Belé, je ne sais pas, si tu es d'accord avec moi, Ozuelanga vraiment image, il y a un groupe Bamona qui est fâché, il y a un groupe Mounene. Tu n'avais pas eu peur pour le groupe Naibité, Saranene, Futarabango, groupe Belé, Bate Belé, Bonasimano, tu n'as pas eu peur, qui est derrière toi? Derrière moi, je dirais, c'est Dieu, hein. C'est Jésus-Christ de Nazareth, il y a un sa souffle de vie, il y a un sa sagesse. Il y a sa intelligence wana ya koluka neni ya kokamba groupe ya okamba po moni to 5-6 ba éducation wa ebele sko zango okumba bango donc c'est pas mince à faire, c'est pas facile hein? Voilà ya ngwana na rolo ba koloka parce que ata ba pesi mbongo so na lobi que non prêtre moi za simananga ba ko pesi mbongo boy mais oyebi gérance té on dit que ça non le côté on prend donc coloca né azo sala et to kumbana et puis simba bande ko bazande bazabwe. Ok, merci beaucoup pour la réponse. Alors, bien sûr, on a des bases dans London TV Total Maka. Et ceux qui m'ont dit que le lobby a Benginga Nadia, on a intégré groupe Fâché, bah critère ni no lingara peut-être nga pe na ko yesa bango non, na ko bengi la binoye mais alingara boye, bah critère ni no zalaka nango ceux qui m'ont intégré groupe na yo. Bon, biso ezalaka
il faut mutuo aiba na koloba loko liboso parce que tozo éduquer masse pour na ko éduquer masse eza par rapport ya masse na yote ya corpulence na yote et ça non par rapport à beauté na yote et il faut yeba na no koloba oza na souplicité à parole soko lobi mutu ayoki comprendre l'éloquence wana et mutu ayoki à comprendre message yo transmettre et comprendre donc critère ya liboso ya wana et puis ozala qui minorité comprendre ozala majeur mutu déjà na maturité voilà c'est un peu ça lokola aro tout ça là eza miroir ya société eza tozo imiter vie et sengaka mutu ndenge nyonso azala mutu ndenge nyonso azala même oza mutu chaise roulante même oza nini eko servir biso na film moko boye ozo comprendre voilà. Voilà, LBG, je te salue, hein, Nabo Sanité, programme à les 8, je serai là. LBG, Yomoro Ebi, je serai là. Faché, dis-nous, c'est quoi déjà ta couleur préférée? On l'attendait. Couleur blanche. C'est ça. Rouge. Na répétition non to moni ba rouge ça malgré ça drapeau mboka. Non, oh tout ça lango plus na nengo lobeli mboka mboka talaka groupe comme nango Congo Art. Comprendre pays nanga et puis na musa nanga na salaka quoi art dramatique voilà fonction nanga. Et c'est quoi ta repas préféré? Tu as mangé quoi? Pondo madesu, loso. Mais tu es moulouba ngasko na kokabilo kwa balubate bayombe donc pondo madesu mingi bat ba lamba ngo kitoko makasi koleka bato beler bayombe. Mais pourquoi ça les différences on a parce que biso toyebi baluba bakenda mingi mingi moi pondu moi foufou moi Saint-Char c'est Ndakala voilà ce qui c'est ça yo benga Saint-Char c'est ça donc nga na botama bongo hein donc monitango botami o komi na moment mo boy conscience ya bo moto o comprendre que goût yo ça va te couleur ça va te na comprendre que na linga loso et puis pour na madesu na linga kango c'est comédien alors a comprendre surtout quand fosa ngo kasi bongo te ya bilo biso to santaka kati na biso eza mutu mususu vandi pe boye koko expliquer ngo te hein comment et voilà ya ka ndenge nzamba saela biso. Voilà, Faché, comme vraiment, na souka émission na biso, mes questions j'aimerais que tu puisses me répondre avec sincérité. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, comme ko traité bino lelo ba président, il y a Congo Kinshasa précisément, de tous les mots. Au Koyo Kabalobi, bino ba président avant opesa mutu, opesa fille moko rôle principal, beaucoup misa bangon dirait na dojo, ce qui a quoi na tatamite a cause rôle principal. Alors, la question, n'a posé qui jour moko na tonton Elombe que je salue déjà. Question on a réponse non la réponse na yo na comparé. So bino nyos beaucoup mo pesa ba réponse mo ke loko na ko comprendre. Donc na lingi o me ko répondre nga. Pourquoi? Parce que baba no kaka balongo pe bino nde bobenga bango baba na wana. Ba artiste o balongo ke pa na bino bango mo ka so ba ki balubaka. Pona rôle principal on a na souffra ki. Boyebi passion na mona kité. Boyebi na mona kibete. Qu'est-ce qui fait que eloko wana elobamaka. Est-ce que bo sala kango ou bien bango moko nde bazozo plaisir kaka ya oloba bongo? Bon. Na eloko yo nga na lobaka mayeninga na pamba te soki bandeko basi moko boye babetsama mabaku mpona mambo oyo côté mosusu eza vrai et côté mosusu pe yaka faux il faut luka siko okota na détail pour que o comprendre nani alobi ya solo nani alobi ya lokuta ngana pourquoi na lobi vrai ngana koloba na ba groupe de tambola ko draguer moi si bo épée na draga hein mais na kati ya groupe nanga courage wana na ranango souté ngamo pe de fois na comprendre raté bon
namona ango ke eza on dirait sans ya responsabilité mon boye na lata et ça là ke nami kitisa te po natala rapé na ba o nyonso na leka na gagna nini moni donc nde bande ko bazala na bi ke lelo ba koloba te président sala bongo te président sala bongo te mais lobby ekozala ke ono a osala bongo soka longwe donc andimi po aza awa po bangi ta musuba longole na makasi mais quand même deux artistes. problème était no problème. OK. Yeah. Na poser une question parce que au saline sur répondre le col LBG et l'ombe mais na ko pote boyo kana ki bo pesa ba réponse au benden. Oui c'est bon que nous en le. Nga yebisi yo non. LBG que nous en le. Non. Ngai na yebi oyo na lobby eza vrai. Et ça sera mieux encore, plus mieux. Ce qui un jour, ponde baza boy baza éternellement te, ba longwa. Oko kanga bilongi na bango un jour so pe ba longwe po balobaka ndeko ko na biso bando yebisanga bi jour mutalia ka ligoro do eza jour abimama kwanza te. Comprendre? Donc au sala likambo lelo kolo na lelo récolte nango eza liboso kuna. Donc lelo na kokosa. Mais lobby vérité ko sa nini e ko bima ko kanga pe bilongi ata mi balé awa surtout ba pe ko poser question kanga ba réponse na bango après ce pe balongwe otu na bango naza siri na moment wana nde yo moko ozala convaincu. Voilà. Merci beaucoup pour la réponse. En tout cas, ma réponse de Salanga bien. Moi, j'aime travailler avec quelqu'un qui réfléchit comme ça me fait du bien. Alors, modèle na yo déjà na théâtre, c'est qui? Modèle nangai na vraiment na modèle te oyo natala pour na sala théâtre. Non. Mais sauf que muto vraiment na koma kotala o natalaka wana déjà na sala théâtre eza ave Janify. Janify wana donc na habité aling donc moi na lingake makasi te eza pona kimbinga te yaka ke moni tonga na otala vie ninga jouaka nga na sekaka moni ne wazaki na kati ya groupe na bango ya ngadia ya ve ngadia ya ngadios donc na bando otala makasi so longo na yepe oyena apo firenze na tala bango siko pona nini moni na ba moment wana eza na eloko moko bandeko na biso na yebite na bengango conception moko boye batia na mutu ba artiste comédien na ba moment moko boye ezaka po o sekisa batu soto ozala comique il faut kaka ozala ba papo ba pakula ba biloko pembe wana boye olati salite lamba moko kangami nango yango nande po sekisa batu mais na mona Janify mutu mobo aza na ebo normal mais il est comique sur scène na nenga blagité zomona donc siko nazako ozala étonné na otala bi c'est que na théâtre mambo ezala rapé on comprend donc dans ce soit maël to baksa maël on comprend que oui tu peux être très comique sans pourtant se déguiser ce qui nanana qui papa moko bo ce qui ndeni voilà donc aza muto natala makasi et puis na ba moment moko boye ba tu peux na ba commentaire ko melanga facho opesa biso image ya Jani opesa biso image ya Jani donc et ça là qui nga sous bien makasi voilà. Et monsieur Komokoma, vraiment Nasuka. Aussi quelqu'un a la dernière question. Tu me permets quand même de poser artiste et mon question de mon choix quand même, hein? De mon choix. No voilà. Madame, s'il te plaît, tu peux venir 2 minutes. Voilà. Bonjour. On t'appelle comment déjà? Dorcia Kinkela. Voilà. Dorcia, dis-moi d'abord. Et là, on est pour ça, on a joué pas fâché. Bon, premièrement, d'abord, ça m'a donné un art. Et puis, deuxièmement, on a tel qui groupe. Dans mon année, on a joué. Et c'est pas ça, ma casse. Si on te poussé en ailleurs. Ça fait déjà combien de temps tu es ici? Ça fait déjà 7 mois. 7 mois depuis que tu es ici. Ouais. Et là, on y a ma BOCP là, on t'est pas fâché. Dis-lui directement devant les caméras de DBS. Bon, et là, ma B est athée. Non, ne dis pas ça. Attention, tu m'as déçu. Vas-y. Je vais choisir une autre. Madame au fond, tu peux venir s'il te plaît. Merci beaucoup. Voilà. De best, tu es d'accord avec moi quand même. Je vais interviewer les artistes. Ok.
Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Love. Love. Pourquoi love? Olinga bolingo mingi, hein? Yo Bongo. Voilà. Ça fait déjà combien de temps tu es ici? Bon, pas même 5 mois. Pas même 5 mois. Oui. Mais eloko nini attiré plus na groupe fâché pour ya jouer ba groupe c'est belé quand même ata yo mo vraiment. Oko n'était pas tonton lombete vraiment. Ba tutu ba lukara ba kende kuna rokete. Yo lingaka awa elo ni attiré. Bon, premièrement, ils ont un travail. Deuxièmement, ils ont un respect. Ah, travail à makasi. Donc la personne ailleurs moi travaille ça. Oui, oui, bah. So yebi to yeba. Oui, na yeba kité mais na komi ko yeba Mais travers. avant au joueur qui c'est comme sous-souté yo jouer kaka ah. Bon la Luanda. La Luanda. Tu peux dire quelque chose en fâché. Bon, bah merci que bien le président nga pour all aksanga musala a comme sanga na niveau o na kana kité mais a comme sanga. Lobi era okendo o finga te o lobate ke tango na yaki kuna ayebisaki nga bazara na dojo na sima ya venio yo o ni shab o ni force bazara na dojo na sima force soki na longwe na lukanu na ke na force aro memanga na dojo lobi o lobango te. Bon là na lobi respect pour na kuchango te. Te to loba lobi. Non non. Pourquoi Baloba oh moni. Merci beaucoup pour la sincérité. Alors, Faché Tokomo vraiment na suka ya émission nanga. Alors, soko tangela biso 3 artistes et comédiens. Oh yomo za vraiment soko talibango bolobi non. Ça c'est dit waouh. 3 artistes. Batumsu va poser une question à 5 ikuto. Natanga te. Ba miso natanga musu natanga te po ba donc 3 ans mukie makasi. Attends, s'il vous plaît, na Congo, tu es ba comité basé belé hein. O basala ka musala kitoko ya lule je te salue mon vieux. Donc basala ka musala na bango o yo moza soko tali mission mbita ba gros bisous donc basala ka misala kitoko. Tu vois? Mais autant nga biso ka 3 pour so botanga nyoso to aussi ça quand même. Bon, ça va tenir hyper rigueur parce que les Congolais nous sommes des fois compliqués aussi hein. O ka fasha tangi o Nadia GB o komi o te neni ni fasho boye kinga na émission GB o tangi kaka Micho, tu vois? Donc, pour tenir hier rigueur, c'est un lobby attend à 3 parce que tous qui m'a si mayangunga. Bara ebele. 3 pena na kokate. Pardon. 3 pena na kokate. Ata oyo sepela na bango na mutema. Onga sepela na bango na ba fan na bango. Neti vejani fai. Wa no tanga bango te fasha. Firenze. No tanga bango. Apo Firenze. Et puis Sida Bilele, hein? Donc Sida Bilele, donc Bangona, Natanga za diaspora artiste. C'est bon ya Congo ba yenga ba esobe ba na lobi boye netinga phénomène aza mutoyo. Lobby coûte notre théâtre naé donc les cas lobby na antenne A notre théâtre né na bisi ba ndekona bi ming so notre la groupe ya phénomène sobe nga na linga balexa ba tableau msumbangu bako makana oya ye na place na ye donc alinga kana tala ye ona ria fort Poya lobaga GB bozana mama pangu na GB so longelinga ta GB moko kaka parti moko kaka esanga bien bala moko voilà donc yango na linga wana baza bato yo ba vandisi biso ba icône na biso na mamboko sekisa ba fiston sai mafinga ozo comprendre donc wana kutu totanga bango te na kata makambo yo po mboke ndima mokile ndima bavanda na ba mémoire batu donc ya batu misusu il faut tanga o ezata misusu hein par rapport ya ndenge baza ko émerger et ndezo tanga mais wana baza batu moboye to loba na biso ke batu mutu akoma zate mais bango ba poussana. Voilà, c'est comme pour mon émission na biso. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter et puis moi quelques dédicaces et ça le rappelle bien hein. Ouais, merci na bande konyo soyo Polandi biso. Donc bientôt là film Zoya Chibaou. Mais avant Chibaou, tozo boka poison. Donc poison la film au to tourna qui PC Sili, mais to uti ko banande Chibaou. Donc wana tozo tournango lentement et sûrement to sala bena biloko yo ba koko ba ebisaki biso nde ba betela biso
histoire ndenge zalaki do to kosa te po ezana batu mususu pe bavandi na musika et na ba diaspora ba yebi peta mususu histoire wana na boyi ba kendo komana commentaire ke fâché au tapé koto yo à côté non donc toujours tournango lentement sirement mena yebisi ba boss nyoso ya ba chaîne eza filme oyo to sa na F perso nanu mutaziongo te site moko te eziango et bientôt là to mona ngo bande ko bomona bo sepela vraiment bo sepela par rapport à ba film mususu fâché akoma akotsa do yango wana mbote nanga na mon boss, lui c'est le boss Adolphe Kitoko Onassis, le patron du café Onassis de Liège, Cointongosa. Peselanga mbote mon boss, et pas ya mami Kardashian Massa, Nzambe ya ba mama, et puis mettez Angunda, leki ya boss, aza boss, Kambelanga Londres, wana mobimba, pona Londres na moni mutute, on dirait fandara Londres mobimba kayo moko, mettez Angunda, mbote ebele na yo, et puis mbote ebele na le président Pedro Muntu, Mobali ya Mama Anifa, association main dans la main, toujours en avant, na ville Fontaine. Makambo boro sala yango esaka kenkolo, aumi sabino, boumi la lokwa motema mabe na kati ya batu mabe. Donc voilà. Et puis mbote ebele na magi kabangu ya ba magi, peselanga mbote et pas ya mère Alek. Et puis mbote ebele na Momo Kibonga. Mobali ya Prida Kibonga na pesi mbote na papa Charles mobali ya mama Elodie Mamengi bakimbangiste onfumu kimbango loba bakozala ba disciple na ye selon prophétie mbote ebele na bino France wana bokangango Paris wana bokangango na lingi bino mingi et puis Rachel Mokako ya ba Rachel ndeko ya Aninga Ngwele aninga ngwele bosa kande bosala bana mokonzi bino bo asuka na ebite Rachel Mokako ayayai ana na kolosoga pesi ya dega pon kolonde aebo pesa mama Fabienne Waleba nazo rappeler bato tout bozotala ngai mikolo ezande mama Fabienne Waleba muto ako traiter bana mibali nyonso ya Canada yo yebike osamwana mobali il faut kende changu na mama. Mais ozo suka na quartier 1. Mama anaposa boko matatina kingasanya suka. Mais yozo suka na quartier 1. Na si bozo comprendre. Donc maman siko ozo traiter bato tout bana ba problème wana ba faiblesse sexuelle, ba azana ba hémorroïde, bana ba problème o etali ba kambu wana vraiment. Donc mère azawana pour na bino maman Fabienne Waleba na kati ya Canada. Borozoye Mobimba. Donc yangwana numéro ya mama. Ouais, sauf limbo benga mama benga ngai. Plus de ça. Besoin na yo parce que artiste et comédien. Parce ngai ngaba bazana ba besoin na ngana mono ndie ba koka. Numéro groupe a raté. Donc numéro na ngai plus soko lingo benga mère. Oza posa ya mama Fabienne Waleba po azoteka onyo seza bio ba makayabu ba mbisi akokauka ba dongo ba biloko oyo ya mboka na biso ba pondu ba légumes onyo sobolinga na ebisi bino onyo sobolinga mère aza na kati ya province ya Alberta na ville ya Calgary donc ozoye wana bengai na plus 243 89 56 18 665. So zinga c'est le numéro à mère maman Fabienne Waleba maman Yabana Mibali. Merci beaucoup artiste. Alors Bissopé de Mbanza London TV, topesio merci pour l'opportunité au Pesibiso to salano de Mbanza London. Ana linga otanga site so na leki de Mbanza London TV. Ay ana na koloso ka pesia ga dega. Bon kolonde ayebo pesa. Kolonda pesa biso de Mbanza London TV, na yebike botala yango déjà nga na yepe kande ko leka kanenge bande ko baleka leka to s'abonner ba ona ba s'abonner to s'abonner massivement surtout ba ebangai taka leo na lekiawa maramongo fuluka pona yebike nga na autorité morale boyoka ngai na ba patron te na ba la patrona te
boka FK na bino bo s'abonner et osala makambo check. Merci beaucoup. Alors là, je salue la grande famille Mobimba Yadimbanza London TV. Là, je vois déjà mon cordon Laurent Fabrice, je te salue. Balobi Likunda Yaba Evelyne, je te salue aussi. Je salue De Best, cette étoile Babi Ngakaye Maboko Trépied. Veut dire que ceux qui De Best à Simbio, Obimi Swag, ingénieur Manassé Buita. Je te salue aussi. Ba vrai, il y a émission Oyo. Na Pesibino Bambote, Guy Basket, Balobi Soko Talipe, Ngambu ya Faché Kalombo, Salika Ando Salarana GB, Eko Salape, bien Makasi. Je salue encore Diogo Mutanda, Balobi Blaise et Diogo Mutanda. Merci beaucoup, Nazwaki, Nasepeli, merci beaucoup. Je salue encore mon moussoï, le privé et personnel, Balobi Yvette et Yambaruku Yabayaya, Bambote, bonjour Nayo. Patience Namouissi, Inami, pas comme les autres, gros bisous Nayope. Je salue déjà mes deux bébés d'amour, Samantha et Doxine. Maman vous aime beaucoup, beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Limbisa, au caméraman, comme ça, moi, boy. Donc, tant que tu bébé, Mbalamoko, na côté si bébé Menora. Bébé Menora, salut Nayo. Voilà, bébé Menora. Maman Nadia, alingara tellement ba bébé, et on a pésiopé mbote bébé Menora. Moi, je salue mes deux bébés d'amour, Samantha et Doxine. Maman vous aime beaucoup, beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Moi, Nadia GB, la femme selon Jésus-Christ. Je vous dis déjà, au revoir. Plus ces vidéos, abonnez-vous. Internet Bruno Original.